Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. La question des ferries, il y a francophonie. C'était une question d'État. Dans le temps, parce qu'il y avait un complot contre la culture. La question des ferries, il y a francophonie. C'était une question d'État. Dans le temps, parce qu'il y avait un complot contre la culture. Batu bavani na kwena bango ba bimsa musicien mo keno ya signer contrat na Vivendi bako selaye makambu pour ba empêcher baninga ba beta ya beta alpha et omega pour diminuer baninga Gauthier a tellement pour se jeter là na yoki complot na bi jamais je vais dénoncer ça natanga batu zai na bango ngai Israël Mutombo Yves Bouya Edmo Izuba Beledou baninga nyonso dano ke fula yoka ba contredisanga mais la seule différence nga na zone de courage na chavi na nga na risque na dénoncer yango. Et il a fallu que la Bengissa mon amboka faire habiter la couture. Parce que nous on a dénoncé ça, on a enquêté sur ça. On a pris les risques d'aller même en justice. Faire appeler ça ngani. Naï bagay. Justice va souka ndengeni. Moto fundaki ayakate. Et puis na loba na vie que mais plaignant zo mon anate. Alors je fais quoi? Big up la famille Mbote. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en ce net moment. Nous sommes Boaloudo TV, la meilleure chaîne YouTube du moment, la chaîne 100% analyse. Katazoba, votre chronique d'analyse, votre chronique intello animée par Eagle Women vous revient avec ce nouveau numéro. De partout vous nous suivez, Bambote et Komelabino. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver au même endroit, même lieu, à la même adresse. Et voilà, pour vous communiquer ce qu'on a à communiquer. Katazoba, la chronique intello, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux devant vos écrans pour nous suivre. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Réussite Yamotu et dépendaka pe souvent la genre ya batu oyo azako travailler na bango tope le lenge ya batu oyo bazako entourer tope kozinga ye e kontaka pe batu nini yo baza na équipe na yo batu bazo sala équipe na yo e kontaka eza pe parmi ba éléments oyo contribuaka soit na réussite soit na échec ya mutu na ebité soki eza na artiste mboka na biso oyo alinga ko s'entourer des aventuriers eza artiste bova tala artiste oyo alinga ko s'entourer des aventuriers. C'est-à-dire que otalika mutu ndenga zoloba osati pena ke jo yoko mama na aventurier ya banda lelo tilobi. Oh Vivendi ba artiste batu balinga ba kosa biso o la question de faire c'était une question d'état. Ndenge bo diriger biso mboka ka boy. Na ba bêtise à boy. Ils a passé congolais. Donc pour na y problème ya francophonie ou ya na Kinshasa pour na y comme question d'état. Moi mbale à 500 ans à beso azoloba. Déjà il n'est pas convaincant, il n'est pas éloquent non plus. Manix Yenda Lekie na musika. Il n'est pas éloquent, il n'est pas convaincant. Alobagana énergité. N'habité, il faut zaka goloa pour ndimaye pour croire na ye. Nga na ebisaki bino makambutu Gauthier se yazo sala eza lo yengi. Azali na posa ba abonné na chaîne na ye. Chaîne nango kute suka wapio. Bandeko ba bolingo chaîne na Gauthier se ye comment na combien d'abonnés. Alingaka koma ne youtubeur. Amoni siko na touché na kota fali po epesaka makambu. Chaîne nango pe na yeba ateti lelo zoka sala chaîne nango to sala te. Manix Yenda Leki na succès lelo na internet. Et quand Manix Yenda parle, tu sens. Mais quand lui là parle, aux autres il maman aventurier, il manque d'énergie, il manque d'éloquence, il manque de la cohérence. Et puis moi niveau intelligence, ils ont la rapena au pointé. Quand un homme intelligent s'exprime, on le sent. Moutamaye les soirs zoloba, ça se sent. Choix ya ba phrase nae, choix ya ba mot. D'accord, formulation ya ba phrase nae, ba tournure azozo, on sent qu'il y a de l'intelligence. Pas nae loko ane zate.
yango na yebisaka bino na Fally na Ferry ozwi Gauthier Seye ozwi Manix il fallait ka nani nde azala côté ya nani. Donc Manix azo refléter penaka ke moto fallait azala pembeni ya Fally et Gauthier Seye a refléter penaka moto fallait azala na Ferry. Jogo nebité. C'était une question d'état. Et combien d'état il y a une question d'état ya mukoni? Question d'état. Oh, il fallait qu'on prouve nini ma artiste moko boza na contrat na vivendité bainga baksa biso o plénière ya kate. Siko o mema makambo na justice esuka wapi? Plénière ya te donc so plénière ya te siliga ndingona. Toi tu pensais changer les choses. Toi tu pensais corriger makambo. So plénière ya te employer ba méthode mususu. Plénière ya te alibovandi siko sali nini? Parce que ngaso na komi na likambo na justice, la but que to changer eloko moko boye, to changer situation moko boye, to trouver résultat moko boye. Il faut plénière ya bo samba soit yo gagner procès wana olongi. Siko plénière yete alovandi. Siko osala neti nini? Osala nini? Parce que moto défenda ti lelo ba futa ete. Na ebité bato ba entoura affaire na ba fanatique na yende ba sepelaka na ye na ebité bino mom na ba golo tang botala ajo oyo bino ba bomona keza correct bino mo pe na conscience na bino tang botala ajo oyo bomona ke pena normal bomona ke bina za normal bolingi lo yenge bolingi ambiance na réseaux sociaux boni bino bosungana bino faire été a évoluer bino boyaka nde ko sala ambiance na réseaux sociaux. Si la comprenant nga bino. Nga si na gomo comprendre bino. Boyaka na bino na réseaux sociaux ko sala ambiance. Boyaka ko soutenir artiste te. Faut mona nde ba zo Gauthier Seye ba tombola ye ba kumisa ye comme si ako sala loko. Biso ba oto banda ko tala ye na miso mayele. To banda ye ba déjà ke a memelo ko te o sa apelo opete. Asala pelo opete. Yo yeko défendre mutu po beta na francophonie ti lelo azwa cacheté. Koti sa plainte bande la défense Gauthier Seye faire ti lelo afuta mate mbongo ya francophonie. Donc il faut bande la démarche wana ya ko défendre ye po ba futa esiko. Le deuxième dossier liboso zaki vivendi. Deuxième dossier siko eza caché affaire. Yo ba ke za question d'état. Siko nana azwa cacheté ti lelo. Wana question d'état te. Côté sa plainte mususu banda ko défendre ye ke bo futa faire caché na ye. Yo bina défenseur ya solo. Bo sekisa anga ya mona mutu bina sukoli wala tibo elamba ye na plateau défense et sécurité. Ozo défendre nini ozo sécuriser nini? Bo défendre nini bo sécuriser neti nini? Bo sécuriser nini? Ilo ni bo sécuriser wana. Mutu ana ye asaline mingi te na musique ilo ni bo sécuriser wana défense ko bo défendre nini bo défendre wana mutazo ko sala makambo en tant que yete il faut que landaka muninga ilo bo défendre yango wana. Donc Gauthier Seye yo soko za pena défenseur ya solo côté sa deuxième requête pour ba futa Ferry ti lelo afuta matezak le mutalo bakiango akoma kolila na micro mama Denise ti lelo afuta mate ya beta francophonie ya ofeli parce que ba aventurier logo la bino bozaki na cop wana yo bundi bitumba il faut résulter monana o bundi bitumba po ba betisa e ba betisi e me ba futa et faut comme na ngoti na suka yo bunda ira bitumba po ba betisa e na francophonie me po ba futa ete siko bosala ineti nini usali lo te. Côté sa deuxième requête, ti faut ba futa Ferry. Ti le lozo mbongo te ya francophonie. Likolo ya ba forcing mo epola. Boza na ba forcing moko epola na ebisa bino, vous tous là qui entourez Ferry, boza na ba forcing moko epola. Ba ebisi bino bien que cop wana ezalaka ya ba français. Ti ba français bazoya nango bazaidi ya na programme na bango bien établi. Bino ka tembe. Ti lelo afuta mate do abeta ya ofeli.
On n'avait pas prévu son compte à Ozambongondini. On n'avait pas prévu toi. On t'avait pas prévu le programme. Oye Robeta, Ozambongote. Ozwate. Donc, n'habite bino bagolom natang botala la gote sei na bino. Bomona ke pena normal. Bomona ke na muto ya vrai. Bomona ke ndeni. Bino mo pena on a mes conscience. Abunda po fera beta na francophonie. Abunda pe ba futa iti. Makam na bino tu ezala ka flou. Abel Boala ndi makambo yo. Amama ta makambo. Sadi ke na ye moko migeniema tanga zotala muto ayambi na plateau au comprendre que un aventurier tout fait. Au comprendre bena ke ayambi na aventurier. Ba tu desko procès suka wapi. O pleni ayate. Ah. Siko artiste yo bundela ki ya okendela ki tina parke. Bafuta ete tilelo. Kote sa plainte mususu ti. Ah, nzambe na ngai eza mawa. Siko bango basepela na bataboy. Omona bazo sepela gotetei. Ba bazo mone danger. Eloba na mutu moko boye équipe a fait que so ba monika mutu oloba moi français moi bien. Ba mona ga yende intellectuel, yende mutu mayele. Ba piake maman na confiance. Maman na confiance ba opesa e. C'est que bagade na complexe ya langue wana. Alors, to kende pai to zonga epai, oyebi yo moko artiste, soko yebi ko sala choix te ya bateau il faut baza pembeni na yo et refaire avancer au terrain. C'est à toi de choisir. Hein? C'est à toi de choisir qui mettre dans ton équipe. Bozu gote se ibo futeli biya ke poto so pe akenda na biya fere c'est que bosala ki perte ya pamba. Na place na ye fallait bo mema na bino ata nanyo. Na place na feba mema ku nani. Feba mema ta chroniqueur na bango o asila oyo. Et ça il est moi bien. Soki bena fere mutafutela gote se imbongo wana kendaka poto wana tanga boke beta Adidas akenda na poto apamba po asala eloko moko te po na fere biloko to azoloba wana o vivendi o nini o parke e bota eloko te e kanga fali na eloko te mutu emo ebongaka o memi na justice o gagner eti akoyi na justice wana en tout cas robeta na tolo. Yo memi mutu na justice mutango se présenter na été à le dossier ngo limo na okande wana mais osali eloko te liko na ngo musicien défenda bafuta été tilelo osali nini ale bazu billet avion bapesi ya kende poto po anini soit disant ekosala makambo na Adidas Arena ne barate bagolwa mitu na bino botiaka ngo wapi place o makambo eza nango te bino nde bomona makambo. Place au makambo eza bino bomona makambo eza kuna te. Ah nzambe na ngai. Tala so moni fali a répondre à souté. Akomaka kata zoba ya la popo fali a comprendre que j'ai affaire à des gens oyo mitu ezo sala souté. Ebiso ozi muto tikota na maya malili. Okota na ba glace. Omona mna ikangami e fonctionner souté. Fallait avait compris que naza affaire na batabon ya omoni aloba asute asala binoka kata zoba ya la peau parce que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien en rien. Place au makambo eza golo amona makambo eza kuna te. Place au eloko eza nango te zéro pena dia ki di tusu. Ndiye place amona makambo eza. Na ebite soko mutabongo yo kipaka ye o répondaka ye. Ya moni fallait répondre à souté aloba à souté. O gaga rande kita. Rendez-vous kana sukangonda. Na imagination ko tangu génération o ya fali faire koleka. Tangu ba koma na fin ya carrière ndenge ba jibe ba koma na ba wera. Tokoyoka ba vérité moko. Ngana ebi de makambo tokoyoka na époque wana. Ngana ilelo de na ebi na ngango. Baloba ngo pe déjà tango bakenda osala sala be mission nazala na bango
avant ba fongo la caméra ba banda bémission ba mo ba loba déjà que fallait aller qui ferry nazala na ba chroniqueur à faire tout ça la bémission ba mo ba lila déjà que leader a opesa makambo te pona o défendre ye comme passe faut ça la ba calcul belé ou luka makambo belé pour défendre ye basako lo bango ba chroniqueur wana tout tourna na bango ba émission wana il disait ça on a mes conscience bayebi qui adversaire à de taille adversaire à l'équipe kilo mais le gars bandi ba ambandate tika to denda kana ring ya le gars poids lourd abunda na poids mouche oyebi ki obetete mais denda quand même na ring pour ba fanatique no ba na sima ba mona akake ya edi ya robeta oyebi on a que adversaire à de taille na tika le côté ta likofité et puis t'as meki likofi et ça les lote a oningana te a bouger te a koya te mais avant match faut dendaka kaka dendaka na ring dendaka salamo ba grimace o beti mo likofi o fente faut ça la ba mouvement pour ba fan no ba lembate mais yo mo webi ke combat wana o ganiti ndi attitude ya artiste wana na ba tutu ba ntoaka e ba yebi na ba onke ba si ba perda combat kala mais tout dendaka na ring et ça biso bien adendaka na ring pour motiver ba fan nzambe na ngai oui bien kozala intelligent et ça facteur moko munene na vie ya mutu et puis kotanga classe c'est important to bandozonga kana likambo kota classe parce que eloko oyo c'est qu'a dit Zakari Baba c'était très capital. Batu ba kapitango mabe, batu ba zwango mabe, mais c'était très capital les gars. Chic est important. Chic est important. Et puis le na vandi na ko sala constat moko boye. La plupart ya ba musiciens o ba carrière est décollatée, so tali bien niveau d'études. So tali bien mon niveau d'études peut ko favoriser chute, il y a carrière, il y a artiste belé. Il y a un niveau d'études. C'est très important. La plupart de la carrière, les musiciens, ils sont décollatés. Ils sont simbatés. Ils ont moins niveau d'études. Moins niveau d'études, c'est qu'ils ont été dans le moto. Et qu'ils ont été makambo belé. Dans la Bible, on peut parce que dans ça qui constate, il y a jeune artiste, moko musicien, moko boy, ba jeune musicien, quand on va débrouiller na bango. Musicien wana abandi mo carrière na ye azosala mo banzembu na ye aomeka pe osala mo ba clip na ye oyebi que to kutana place moko boye na restaurant fallait tokende kolia na resto biso ba comédien ba musicien ba nini to komi na restaurant boye tozaki na besoin ya wifi totuni wifi ba oui wifi ezali ba pesi biso papier o ezana code ya wifi. Je te dis mutu normal o ya yebi makambo internet nde ekendaka so de ba pesi au restaurant et pesi au papier o ezana code ya wifi nga na zui papier na tali papier na moni code ya ba chiffre na ba lettre na code ya QR code c'est-à-dire soko lingi osaleli QR code soko lingi okotisi code manuel o ba kotisa ko komi 6 B A C 9 code o ba code wifi bo bika ndiza ba lettre na ba chiffre sangana nga na zui papier na moni kokota ba chiffre wana mobulu na kemba moko na fungoli application na nga ya scanner code QR na capturer ka mbala moko cap na zui code QR na ngamba moko wifi bandi na koti déjà na bandi déjà internet. Ce qu'on a senti maintenant que moi na mai banda zoki papier ya banda zoki papier ya code ya wifi aye baté par où commencer. Les gars, mukolo asimbi papier azotala azobalola wala nga déjà na kota ki déjà internet na bandi déjà au chatter. Si moka kokita tuninga ozu connexion na bien osali ndeni na expliquer abandi omeka bika kokika te malgré na expliquer ti na zui téléphone na ye na zui papier ya code na saleli connexion eleki. Les gars obi jour wana na fanda na loba
Na comprendre pena que ba artiste belé soki bazo évoluer te. Ezan chic niveau ya classe ezo bloqué bango. Mingi niveau ya classe ezo bloqué bango. Parce que nzela kisi ba yebi. Nzela kisi ba yebi lelo pena artiste o ba bengi musicien moko aleka na ba orchestre abeta pembe na ba leader soko lobi ka yebi kisi te okosi. Ya lo ba joueur. Ba joueur soko lobi ke joueur wa yebi kisi te okosi. Nzela kisi ba yebi. Siko mingi ba carrière décollara te, ils ont manqué un chic. Comment expliquez-vous ba pesi yo code ya wifi na papier? Oza na téléphone, ozo yeba même pas par où commencer. Les gars, na siècle ya lelo, mukolo déjà leki déjà ba 20 ans. Si il faut pas sur téléphone, no ba sale la yo lokola mwana muki. Il y a beaucoup de musiciens qui ont des difficultés même na ba mail na bango. Jour mosusu bosala nanu check-in ata na orchestre ba orchestre ka ya kisasa tozwaka neti jet set surtout kuna bosala check-in na jet set bosala banka moi j'ai moko boyeke muta bimsana o boîte mail na ye a s'inscrire place boy bomona makambo yaya bokomona ki bolole ya batu ndenge ko bima tala botangisa bana nchiki c'est important. N'a ko comprendre na bia ba musicien belé so bazo koka ko évoluer te ils ont manqué à classe raisonnement mukuse makambe belé ba yebite ngana kota internet na retard nazo batango Facebook e bandaki sika Facebook mingi bazao ke na cyber. Moi j'avais des frères et sœurs qui partaient na ba cyber ba ki kota ba Facebook e wana ba chombo pena na maboko boy. L'application à téléphone et comment nante comment ok cyber ou chatter na Facebook après ozongi après eko comme na application na ba téléphone et comme so fungulika au chombo boya direct au côté na ba Facebook baza ok ça la ngona ba cyber ngana moi j'avais même pas une page Facebook na kota ngo après ngana kota pena Facebook na retard mais lelo je sais faire beaucoup de choses que batu ba kota ngo avant. Je sais faire beaucoup de choses, naba Facebook, naba YouTube, naba application, je sais faire beaucoup de choses que batu oyo bakota yango avant. Les gars, tout s'apprend. Congolais ont la volonté à quoi apprendre te lokola kindoki. Tous ont la faiblesse moko côté quoi apprendre na ebisio impossible. Ba musicien belé yaya bo sala banka je moko boyeboke na ba orchestre bo bando checker bango kaka. Vous comprenez bo bando checker bango kaka bo sala sa bango ta formalité moko boy ba remplir ka ba formulaire moko boy bo bando remplir bilo moko bo en ligne. Bo mona ki bololé ba musicien bo ba na mutasala ka ténor bien mais bololé. Mutasala ka deuxième voix bien deuxièmiste mais bololé. Na makambo etali mukanda makambo etali papier ebele baba bolole ya ozomona mutu musomona talent eza me carrière ezo décoller te soko yebi déjà na ko akokotsa code a wifite. Comment tu veux évoluer dans d'autres choses na monde ekomi numérique nyonso ekomi na numérique boy comment tu peux évoluer na musique ya lelo code wifi ya pamba zoko okotsa ngo na téléphone te tu ne sais même pas la manière la plus facile ya ko kota na option ezaka code QR. Donc il suffit qu'on capture on pas tout ezui balamoko. Mais il y a des gens pour y bango c'est tout un problème. C'est quoi mutu ya boy au musique est comme na numérique. Ata na talent ezo briller. A o briller ndenge nini. Makambo de base il faut yebozo yebati. C'est compliqué. Yango zo mona mutu. Asa na chaîne YouTube ezo la musicien. Ayebi même pas comment faire pour chaîne vivre. Ayebite ba paramètre ka YouTube ba tebeli ba yebati. Musicien moko ka ya mboka na biso awa. Il paraît pour ba la chaîne na yeba kenda ko tuna chroniqueur moko ya fali. Ta niveau makamba otolo baga yango. Au moins, là, moutako simba téléphone na eboy, il ne sait rien faire d'autre qu'à ko benga. Allô, sora bengi mouta kati, ba bengi a fini yes. Il y a des gens qui ne savent que faire ça na ba téléphone. Autre chose ba ebité.
Du coup, les artistes comme ça, vous voulez qu'ils arrivent où? Bolingi bakoma neti wapi? Makambo Charlie pense à l'obaki batunsu ebi même pas okoma kombo na bango na orchestre wana baza. Bobiso tozo voyager to komi na aéroport ezaka na ba fiche moko boye ba pesa batu ba remplir, batu ba voyager mingi ba ebi eloko wana. Il y a des petites fiches comme ça ba pesa batu ba remplir. Période moko, puis surtout période de Covid, ezaki so komi pe na aéroport ba tandeli au papier moko mulai banda ko répondre à ba question pour ba détecter ba cas ya Covid na aéroport. Après, il y a des petites fiches, moko ba pesa rabatou, outil numéro à passeport, outil identité na yo, pays outil, la pays d'arrivée, place au Vanda, hôtel, ce que hôtel au commis, ce qui résidence au commis, ba fiche wana. Na biso ba musicien belé amboya bango. Ba musicien belé et amboya kabango. Soki ba musicien bazana ba difficulté ya minene ndingwana. Où voulez-vous qu'ils aillent les gars? Bolingi ba mise ya bongo ba kende neti wapi ba sala neti nini. Niveau d'études de kontaka. Na sali constat wana ba carrière ba musicien na biso ebele ezo décoller te chic. Eza parmi ba blocage. Parmi ba blocage élément ya classe eza na kati. Kozanga ka koyeba kokoma, kozanga ka koyeba kotanga, kozanga ka koyeba makambo. Blocage mobimba carrière yango wana. Parce que moto a yebi mo mke ko bricoler, ko manipuler makambo. Il peut se faire des trucs. Succès na no yete, mais tu peux te faire des trucs déjà. Yango zo mona ti lelo y a des musiciens, bazo sa la clip ake apesi ndombolino. Ayebite ke ye moko na chaîne na ye, il peut faire ça. Asali nzembo asali clip apesi ndombolino ate na chaîne na ye. Il y a encore des artistes qui font ça. Lelo na siècle à lelo. Yaya. Boni boy. Artiste mobimba so koti na page Facebook na yena photo HD o ezate. Shooting photo yebi angote. Ke bazwara bilamba, ozu bilamba, oke na studio photo boyokani ofuti mbongo, ozo changer bilamba ba okango ba photo HD. Ozu otine ba profil, otete ba musicien belé ba yebi angote. Où voulez-vous que ces artistes-là aillent? Ba okende neti wapi ba artiste ya bongo. Il y a des artistes qui posent la photo na yo tia même na miniature pasi. Yaya, kozanga koyeba makambuti na niveau oyo. Musicien zo sala nzembo akoti studio asali clip azo apesi ndombolino ate na chaîne. Ayebiteka ko fungola chaîne YouTube na ye moko à partir de son téléphone. Au koti na Play Store, au téléphoner application YouTube. Au créer boîte mail na yo. Au yé na application YouTube créer une chaîne au bandi, au tie combo. Au cliquer place à photo, photo. Tu peux tout faire tout seul avec ton téléphone. Combien de musiciens ba yebi angote, ba musiciens congolais. Ba yebi même pas ko sala biloko wana. Na moya lelo quand tu veux gérer une chaîne YouTube et que nyonso il faut ba sale la yo. Mais soit tu vas beaucoup dépenser. Logo ape bozaka na balarte. Yango zo mona mingi ba komaka musique eza pas musique il faut l'art ezate. Il y a des choses que tu peux toi-même faire. Comme oyebite, il faut luka muto salelo. Tango muto ko salelo a osengo mbongo. Yango zo mona ba artiste belé ba komi décourager pona nini. Baza apte te. Makamba mike o bango mo ba kokai ko sala. Bazo mona qu'il faut muto salango. Alors pour muto salango il faut mbongo. Lokwa na mbongo te to vandi kaka. Ba fali ba leka na bango ka biso. C'est ça, ils sont bornés comme ça. Tango zo gérer une chaîne YouTube, tu dois déjà savoir monter les images. Il faut y avoir un montage. Nenango bando le montage tout le temps. Bon, soka beli, soka dani na tante. Ya moni vous courez derrière les gens et après ba osenga bilo bambongo, so moni ka mbongo zati na baele nanga. Totika kaka bakare ebele e kufaka bongo. Makamisi so boko sala bino moko et faciliter bino longola bino poids. Lokola boyebite, ignorance na ki lettrisme, ki lettré. Il faut que ça batu basala. Ko pesa muto asala a osengo mbongo. Tango osengo mbongo za nango tempiaka ovandi. Bakare ebele zo vanda ka boy. Pona bongo. Niveau d'études ezo bloqué les batu ba musicien ebele ba carrière na sali constat wana. Et c'est pas de la blague. C'est une vérité niveau ka études. Kozanga culture, kozanga intelligence, kozanga kotanga, kozanga koyeba makambo. Ezo bloqué les batu ebele ba carrière. Pour y avoir montage, il faut apprendre.
gérer une chaîne YouTube sans koyeba montage eza kozala mongamba ya bato bando bimiso mbongo tout le temps bando zelisa zela nanu asana likamune moko boye zela nanu asana makamune moko boye alors que soko yebi ko sala mamno yo moko osimbe okotia obimia oleki boye pampapa oselengo direct. Donc voilà, beaucoup de nos artistes congolais sont bloqués parce que le niveau d'études moins maïle, moins koyeba makambo, moins esprit à recherche pesati. Et bon, jalousie ga fali tinati, mais ba faute des autres pas na bino moko quoi. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi.